ASTV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, ils ont dépendre dans 4 coins globe terrestre, aux Hollandais dépêche où il y a une information à temps réel dans le système, il y a Buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Dépêche ils ont présenté dans Moko Michonoka, aspect spirituel, Bopeto, Nanzoto, Pena Molimo. Dépêche elle est dans ASTV Média, ceux qui n'ont s'abonné, et aux amalants ming au s'abonner, au partager peu vidéo pour ne pas éviter place de ces informations. Dépêche les logo oyo, ou rater information mais ceux qui ont aux à temps réel. Bon, Rolanda lelo Fayulu alembi salité na kini insalubrité. Fayulu alobi yemoko azwa kombo akombo la boulevard. Bon, Rolanda Fayulu azako kombo la boulevard. Alobi trop c'est trop qui ne commis salité. Bon, mona Fayulu azali kokombo la boulevard nazana commentaire mingi ya kochate binonde bocha commentaire. Bogota lelo stade de martyrs depuis babongisa qui pour la francophonie. Stade de martyrs ezongi poubelle très sale. Kabulo mona Kabulo tangazalaki ministre était avant vaki trop mais a commis ministre ça de commis sale. Bokolandango awa nazana commentaire à kochate voir même ba chèque ba commis ba volontaire au fele pona kokombola stade. Bokolanda ndenge ba chèque bazali koloba pona stade de martyrs. La dépêche na biso lelo en tout cas tozana makambo ebele lelo ya koloba surtout na makambo ya guerre est tozana ebele ya koloba Bokolanda déception oyo bakinois bazui pendant déception makasi un jeune kinois asali discours na ye aza ko expliquer ndenge peuple azo souffrir ndenge banyokola ba peuple aza ko senga kutu Batamaele ba échoué, ba pesa pe ba kizengi, to ba bourrique, ba mekano ko diriger mboka parce que ba penga ba intellectuel, ba échoué totalement Bokolanda e. Bokolanda na dépêche lelo Transco, compagnie Transco, et ça li passe pe ma vidéo que viral et tambol mokili mobimba, compagnie munene ya transport ya RDC, baza na pompe essence te na kati ya Transco. Bazako que nous sommes mazuiti ya kosomba batoka ka mazuiti bachaka na kati ya Transco et sali soni pe mawa et yokisi peuple congolais soni nzoka nde ko sala station essence selon ba enquête auto menée et ça na $10,000 ba sali station essence kuna mais au kotala bo ministre de transport millionnaire DG à Transco patron bazali au kotala bo ministre de transport millionnaire ministre hydrocarbures millionnaire DG à Transco patron. Est-ce que Bangoana, ministre de transport, a zangi $10,000 pour nous sa station essence nakati ya compagnie à Transco. Eza mawape soni. Tozo ke na mboka oyo wapi. Kongola lingi mboka te. Bobanga nzambe ko, bobanga nzambe. Bokolanda procès artiste et musicien oyo coupé décalé oyo bakangaki po embaki nzembo moko balobi eza nzembo ya insanité bakangaki basali procès ya munene mpona musicien wana mais bokolanda procès wana mwa extrait parce que epesi passe pe mawa pourquoi bato baza koyiba bamilio na Congo bato baza kodetourne mbongo na Congo jamais basala bango baprocès ya bongo bamusicien na biso bayembaka bainsanité Fali Ipupa, Fere Gola, Weranson, Jibe Mpiana, Kofi Olomide, Missa Congo, Sanito, Sala Congo, mais jamais s'inquiéter na censure. Jamais tout le monde va les canabar. Parce que bango bakoma ba ayant droit, bakoma ba camarade ba kondimenatanga Mobutu, nyoka longo la Kofi Olomide ba sala prison, l'homme makia da sala prison, mais musicien lokola zane musicien zanga Congo. Lokola za musicien oyo azanga na kombo botala ndenge baza ko maltraiter tokolandango lelo kasi ba mibi o bayibaka na mbongo na mboka basalaka bango eloko te. Major ya PSR kuna na changu major ya PSR to PSR félicitations bokolanda major ya PSR en tout cas major a bangité major a sali musala a intercepté
cortège ya député na ba soda bakotaki na sens unique o bakozaka bambouteillage kasi major wana ya PSR kuna na Tchangu ete ayebisi député Baluka Zonga bagarde corps ya député bakitaki mpo basala major menace major ayebisi bango eske bino boyebi auditorat militaire soda zokata kaka sali soda zokata kaka sali major ayebisi soki bomeki bokosuka na auditorat militaire soda meki koyebisa major ke nzela eza mpenza te mpo toka major abloke nzela député abeti demi-tour alobi député asaka mibeko député azotosa mibeko te kasi ye major azali kotosa mibeko. En tout cas félicitations tosengi na bamajor nyonso tosengi na bacolonel ezala kaka général te limbalimba Blaise limbalimba nde akitaka na terrain mpona kobalola mituka bamajor bos autorité na bino même ministre bomoni atosi mibeko ya code de la route te bobaloli bokolanda yango awa. En tout cas ngai mishonoka na équipe momba ASTV Media na dépêche na Kochantan topesi major wana ba félicitations mukolo na koya kini major. En tout cas okozwa ba cadeau na yo na kosala tout na luka yo po opesinga esengo na o salaki tokanisaka kaka général nde mutu akoki kobalola bakamion ba député kasi major olakisi ke ozali officier supérieur. Lelo tokolobela lisusu nanga kaka ndenge nalobi makambo ya rebelle nanga komi na 8000 hommes de troupes nanga komi na 8000 hommes de troupes kosepela wana ya formation bazwi nanga asalaki marche de santé mpona kolakisa force na ye nanga asalaki marche de santé mpona kolamusa force na ye bokomona yango awa naza na commentaire ya kotia te me ezosala kaka mpasi koma bato lokola nanga baza kotambola na bango na Rutshuru na 8000 hommes de troupes. Mais FARDC aza soki na combien de militaires? Jean-Pierre Bemba alobaki ke Félix Tshisekedi asomi minduki ya somo minduki yango wapi beta nanga kuna na Rutshuru badrone bitume komi ya badrone bitume eza soki ya totototototote bitume komi ya badrone tomoni na Burkina Faso basombi badrone sophistiqué drone ekoki kolongwaka wana mbala moko Kinshasa même Rutshuru ebandi kobombarde bitume eza ya badrone bitume eza sute ya bayana ya bachar bitume komi ya badrone nanga aza kotambola na ye calme sans problème sans likambo bolimbisi. Jean-Pierre Bemba avec Félix Tshisekedi asomi minduki tomona minduki yango tisiko tozomona te balobi FARDC eza na monté ya puissance yango tomona te botala nanga ndenge aza kotambola na mboka ezopesa biso bapatriote biso bato tobundi mpo Kabila kende ezosala biso pasi tala ndenge nanga azotambola likambo kokamwa eza koyinda na este likambo kokamwa eza koyinda na este video tosala ngo nde mpona makambo ya este eza koyinda na este. Kagame akotisi 3000 commando na kati ya mboka na biso na frontière na biso eloko nini 3000 commando baye kosala na kati ya frontière 3000 commando baye koforme barebele ya M23 baye koforme bango baye na badrone bayana donc baye na baéquipement sophistiqué ya somo mpona koforme ba M23 koforme barebele. Message wana euti na basource occidentaux ya agence ya Boomerang bango nde bapesi information wana me kote na biso moko na Kinshasa Bush B RTNC lobeli yango te Patrick Muyaya lobeli yango te donc na moment oyo tozoloba boye 3000 soldats bakoti ntango bato baza na polémique ya makambo ba visa ya Feregola ya ba concert ya Feregola kuna ba Rwanda basi bakoti déjà baza ko former ba soda ya M23 donc esali pasi pe mawa toloba nini Jean-Pierre Bemba Gombo banomaki yo chef d'état-major banomaki yo ministre ya défense depuis banomaki exploit nini osi osali président Félix toza ko comprendre politique na yo te
politique no sisi biso mayele soki tobi toloba boye lobi bakangi biso soki tobi toloba boye tokomi na danger mais tozoloba mpona pasi na motema tozoloba boye mpona susi ya mboka 3000 soldats bakoti gouvernement congolais bouche bée président Félix alobi eloko te Jean-Pierre Bemba alobi eloko te Peter Kazad ministre intérieur alobi eloko te ministre affaires étrangères alobi eloko te na momo 3000 commandos baza déjà na territoire congolais mais ekomi nini ekomi jungle kota bima Bunagana eza maboko ya ba M23 Ruchuru Ruindi Este mobimba eza contrôlé Sake bitumba eza kobunda chaque jour mais gouvernement azosala nini soki tolobi o tolobi tozoloba mpo toza bacongolais ezosala pasi tolembi likambo tobi armées infiltrées mais jamais tomona tolobi armées infiltrées tomona balongola basoda infiltrés même oyo basala na Kabila tosengi balongwa tozo comprendre te tosili na mayele Rwanda si akoti malembe ebandaki ka bongo na tanga musée tango musée ayaka na tanga Mobutu ebandaka kaka bongo bakongolais boye baki na moma oyo 3000 commandos rwandais baza na territoire congolais message wana euti na baagence internationale oyo tobengi boomerang ye mutu apesi bainformation wana na wana nyonso biso kote ya FARDC Rwanda si akoti ba FDLR bakoti biso tozo konte ka na étranger tozo konte na armée étrangère ya SADC na ba mercenaires na ba wazalendo ba autochtones non FARDC baba FARDC zo monter na puissance yango FARDC zo monter nango jusqu'à présent tozo yeba te toza komona te puissance ya FARDC ezali wapi nasalaki mission moko na page na biso ya Facebook toza na plus de 200 000 abonnés soki boke bokomona yango natiaki nalobi ke nasalaki même interprétation ya Ramaphosa bafingi ngai ndenge Ramaphosa nabi ke Ramaphosa azalaki mutu oyo azosoutenir Félix Tshisekedi bango ntango Afrique du Sud eyaki mpona kobunda mpo balobaki Kenya ekoki te mais mindele na complicité na bango basali ke Kagame organise fete ya Holocauste bakende balamba Ramaphosa na moment oyo Sassou Nguesso azali kosoutenir Félix Tshisekedi mais lelo apesi Félix Tshisekedi mukongo mpona kopesa barwandais mabele na bango kuna po Rwanda zo mabele so asa nini po na biso tobike mabele o Rwanda zui na Brazzaville ezali po na ko former basoda ko tia minduki na ye soki ba meki ko take na este ye pa take biso na Kinshasa Ramaphosa azali ko soutenir Félix Tshisekedi mais lelo o Ramaphosa baluki akomi ko ba dialogue ba ko bunda te basoda bele bato batikali ko Angola apesi pe mukongo bango pe bazota bentere na bango mindele baza ko yebisa bango mindele bazo yebisa Sassou Nguesso bazo yebisa yeke soki okoteli Félix tolongolo na pouvoir siko asala nini Ramaphosa aza na ba coopération na bango na ba américain ba anglais donc aza kotosa c'est le moment peuple faut tellement président Félix Tshisekedi oza na peuple même fort de ces infiltrés soko méthode on peut dire que le peuple modore peuple a tellement tout benga na Rwanda na les mêmes jours soko zo banga ozoko banga ki opesa modore pesa ta modore na CC contacter biso to soulever batu to soulever batu contre pouvoir na yote to soulever batu contre ba Rwandais o bazana Kinshasa pe partout na Congo alors silence na yo et yango batu su bazoloba oza complice oza kobanga oza pere toza ko comprendre te
toza na posa peuple na moment tel peuple à Burkina Faso ne baza ko soutenir mokonzi na bango baza ko lala libanda po mokonzi na bango kati ba relation na impérialiste mais Félix Tshisekedi de Rwanda sa koti Félix Tshisekedi de lobité Jean-Pierre Bemba lobité Peter Kazada lobité gouvernement no lobité Patrick Mouya lobité toza peuple to komi na confusion toza kotala. Alors, président Félix, toza ko sengo kaka eloko moko na nyonso tozo mona 3000 militaires rwandais ba marche tozo mona signé qui n'est pas Poutine, qui n'est pas ba chinois, qui n'est pas ba turc, ndenge to moni président Burkina Faso akei. Na sengi na bato bangi balanda na tie vidéo ya président Burkina Faso botala spécialité nini Burkina Faso e komi nango bolanda pe vidéo na ekoza penza malam mingi soki bosisi kolanda dépêche bolanda dépêche ona salaki pona Burkina Faso akene na Chine akene na Turquie akene na IRSS asombi ba drone ya sika ngona bitumbe komi ya ba drone technologie comme il y a des drones, botala ba drone muninga sombi, président Félix Tshisekedi, et puis ba drone oyo Ibrahim Traoré sombi, et ça ba drone ya sika, et ça occasion de ropter, minduki occasion de ropter, ya sika ba téléphone satellitaire. Alors, na la relevant la président Félix, il faut maintenant que somba ba drone et que nous bombarder ba mboka wana. Lisusu, à part que somba ba drone, il faut mi pesa kota ba chinois. Ba Russe, ba Turc, et puis peuple à téléma contre ba Rwandais, olongo la kobanga. Tant on y met en bokonzi, ezali qui président c'est liwa. Même les États-Unis mboka ba démocratie ba boma président. Alors tant on dit mi liwa ko yelo na tongo na poko. Yango mono za na ba garde républicain ba kengelo 24 sur 24 365 jours 365 jours Bakengelo 24 sur 24, 365 jours par semaine. Alors, pour l'elo, tout ce qui est dans la dépêche, Nabiso et au sapena malam ming. Merci. na carburant yé moko na ibité au penda compagnie à l'état o compagnie à moto chauffeur yé moko penda mise à penda carburant na cantine a hauteur na réservoir à mutuka yé moko o compagnie penda o nini non comprendre était to comme wapi bota pas de gré chauffeur a hauteur carburant na cantine yé moko azomitia na réservoir mboke mboke tala muninga ne pa yoko tala papa ka bonga yoko tala penza ndenge acha pa carburant na maboko na maboko kantino ya kolokota tio ya kokata na gilet ngamati pe ya kolokota on n'arrive pas à comprendre compagnie nini vraiment botala bino moko tala tala botala bino moko ndenge carburant et kota moto sa carburant azate moto sa carburant azate moto sa carburant azate carburant maboko carburant maboko et compagnie carburant maboko chauffeur amisela yemoko lokola Kadhafi asko etikali ka kosomba ka essence na nzela Martyr est commis. Ah, papa, va lui faire la mafomo. Donc, quand il est là, il y a vite les têtes. Il y a Coca Basali,
modèle ya salite ezali na stade epesi supporter kada alobi aa lokola mvita alingaka toujours propriété supporter ya vita na kombo ya bala abandi kokombola stade volontairement toyebi te son excellence mese kabulo oprometaki biso chese ya stade bato bazali kosomba biye na 5000 francs kasi modele salite ezali na stade olukela yango kombo ministre en tout cas mosalama te kabula azali ndoki ekeyo tala kabula azali ndoki Bobaluka autant pour na yo président chef Bobaluka c'est Mibeko ou rien ou bien Boko tout angawa c'est moi le commandant PCR Chang ou bien Boko tout anga awa Bobaluka ça continue la voie générale tout de suite Bobaluka Boko le kawate autant pour na yo Bobaluka Boko tout angawa Bobaluka kuna honorable et comment bien honorable faut que ça s'y Oso sama na auditorat. Bobaluka. C'est un ordre. Bobaluka. Tu devais rouler comme tout le monde. Monsieur, on a mutuka na yo. Kenya kwa hivi sa honorable ana. Majora telemi alobi musala na yeza liko faire respecter Mibeko. Chauffeur, allez Baluka. Telema. Monsieur. Telema. Pas toquer. Monsieur, on va me yo. Yeba vota ke boko ma vota ça civique. Bukumestre, alors honorable comme Bukumestre. Ato Samibeko, Baluka Kula. Baluka Kula. Et puis c'est major, on a bien Moussa les a fait faire respecter la loi ou bien. Baluka Boye, monsieur. On est où là? Tiens. Oh, Moussa là. Bukumestre. Encore une belle escorte. Attends, la chance unique. Asante sana, courage, munakuwa ba evangeliste. Tunaanza revolution. Revolution iko constitutionnelle. Muko ba rebelle? Hapana. Muko ba nani? Muko ba rebelle? Hapana. Muko ba nani? Tuko naenda mpaka wapi? Kinshasa. Tunaenda mpaka wapi? Kinshasa. Gine? Bazo keneti wapi? Bako sukawa? Ozaba rebelle? Ozaba terroriste? Ozaba nani? Ozaba nani? Bako suka na Rutshuru? Bako suka na Goma? Bako suka na Lubumbashi? Ete bako suka na Kisangani? Na Bunia? Bako suka wapi? Bako suka wapi? Courage! Nazoloba mboka oyo botika bakizengi badirige yango po bino bata mayele bokoki yango te botika bakizengi badirige yango
okomona boye projet moko ye na Tchangu batongela biso tanto prince ya Kulumba wana okomona bato mayele baye na banzete wana batiaka wana bamajimbel bazo mesure bazosala boye sima baye na libaya moko bakomaka 6 mois 6 mois nde ekosila me okomona banda epoka Kabila mukie Kisekedi ya mukolo aye kaka prince ya 6 mois wana ti lelo pe oyo pe manda musuto bandi kaka prince ana Kulumba ezo continue koke na prince oyo baza kosala kuna na beya te ozomona ke prince esilaka te bakoma pe kaka 6 mois soko okei na prince oyo basala na terre jaune bakoma pe kaka 6 mois esilaka te mboka mobimba tozoyeba te eza ya bato mayelo ya biso bakizengi boye donc prince yango mpe ekonda nango ya miyoto ya bien te mboko lokola ezalaka monene mbe tomonaka baprince moko kaka ekonda so nalobeli likambo etali marché de la liberté tobunda guerre yango muza asalelaka biso marché de la liberté ezalaka soin bazalaka kokomba yango 3 fois me lelo kende kotala fulu okomona ke bamama bafutaka bango tike cher mbe makambo nango ya marché ya liberté solo Kabila ye moko kutu koto azali na cimetière soko atali akoloba oyo mboka te makambo oyo etali badepo tozomona ke badepo basalelaka biso awa kaka badepo ya bawhiski toza na plus de 2000 depo ya whisky awa na Tchangu sikoyo bino bolobi keto tika zododo tokotika yango ndenge nini awa biso toza komona kaka ba whisky ndenge toza boye nga nazalaka monene beti ndenge nakondi boye mpona likamba ba whisky tomeli yango boyaka awa boyebisaka biso ke biso totombola bino bozwa bokonzi me soki bozwi bokonzi yango botielaki biso kaka ba whisky. Merci papa. Papa, mais Zongela Moulene, Tika Whisky. Papa, vraiment, Zongela Moulene, Tika Whisky. Je reprends la vidéo. À sa lecture, dès qu'elle arrive à 3 minutes 53 secondes, la réponse sera donnée par la danseuse qui est en t-shirt jaune et en culotte bleu ciel. Vous verrez la danseuse vous montrer ce que le prévenu a chanté parce qu'elle est accroupie et là qu'elle oriente ses mains emballera l'intime conviction de votre auguste tribunal. Vous voyez? Geste wana elakisi nini? Bon, geste wana ye alakisi monokoto alakisi. Wana eza badanse ko mobile mutu ko beta nzembu na ye. Tala bien. Tena ola na monsieur le président mutu ko beta nzembu. Maître, laissez le parler. Mutu ko beta nzembu. Tala. Oui, non ça. Les amba, on a extra monoko. Libulu wana. Ye. Zela. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a moyen que vous gardiez ce téléphone-là au dossier? Est-ce que sa conviction était au dossier? Une autre question. Monsieur le Président, je peux continuer. Je vous en supplie, Monsieur le Président. C'est un procès classique et ordinaire comme tous les autres. Nena osala boye naza na Paris, nayaki vacances na Paris, naza na hôtel na Paris. Yango bomoni lelo décor ya sima ya fond vert ezali te mais lokola to wana posa toujours to pesa bino information yango to ekopesa bino information. Merci mingi na banyoso balandaki dépêche na siri bosepeli ezaki ya bino mission no aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo soko nano s'abonner na page na biso As TV Media te s'abonner na page na biso As TV Media tozaka na bemission bien dépêche oyo na pesa ba information à temps réel. À part wana, dans une émission Question Time, on a un grand politicien. Naouté ko yamba Christopher Ngoyi alobi makambo bele so bolandi et kozala bien. Tout ça émission VIP, tout ça rappé ba émission direct na Kinshasa.
mpo na lelo nga na bino tosuki na suki sa toujours na losambo nzambe kamba Congo nzambe sunga Congo nzambe pambola Congo na yo pe muto landinga tika ete loboko ya nzambe ya molai ekene kosimba yo epesa solution na ba problème no nyonso nde tokutani na dépêche sima botia ba commentaire to discuter na ba commentaire ekozala malamu mingi. Bye bye. Congo Congo Baseleki Congo Congo Baseleki peuple azali kolela Baseleki likola ba politicien ya moyibi Baseleki likola ba politicien ya kanyaka Baseleki likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate dele sage mai ya mikoba peuple azali kolela Baseleki. Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.